Kosalelinga lisusu live papa. Mukil mombe komona mutakala na yo papa. Papa soko répondre ngai. Papa, oyebi pasi oh salanga na âge ya 6 ans Sarah. Comment ne longino de mutuno munene et la sera déjà au cause na ba 36 ans ba 37 est-ce qu'on so ba violon na 6 ans. Donc yo okende ba 31 mama. Oh Sarah Coxy 40 ans Karine. Sarah 47 ans. Oh, Sarah a 47 ans. En 15 années, moi, 38, 39, et l'autre est bon. Oh, Mouké. 38, 38. 38. Et l'autre est bon, Makende. Et l'autre est bon, Makende. Et l'autre est bon, Sarah. Aza plus forte que Biso en quoi? Bon, mais quand Sarabino va complexer. Aza plus forte que Biso dans ma soirée, le coup à combattre. Plus forte que Biso n'a mis sur battre. Bon, on a coulisse et a raison que papa m'a déviergé à 6 ans. Il y a la moutounini na vie, on est gandé na vandika boye, na que papa n'a déviergé à 6 ans, et puis naza atana na gangi na kosi bino, mais c'est na vandi ngamo conscience et zongi. Oh, non, tangisama mis dans le Seigneur, pourquoi? Pourquoi on permettra qu'il y ait un gros? Pourquoi? Moutounion, so agana posa, elle a commis à moi, 14 ans, 15 ans, comme ma belle, comme bimo, comme le koye bamibali. Ok, ne commis des viergelés, yo, mon kota na garçon à coin. Mais on va des vierges, on a volonté na yote. Oh, yeba que l'auto, zaka innocente. Est-ce qu'on mouta bongo, erbo, le bagaza plus forte. Il y en a plus forte, en haut. Il y a la live à TikTok. Et après live, tu te rappelles, vite. To soukola. Pourquoi tu as soukola na TikTok, te? Donc, ça veut dire que tu te rappelles, na vie, oh, to bombaka. Si ko aza plus forte na ba live ko loba ko kosa mokili mais assise à live to vanda ko raisonner ko bota mana ko kola o raisonner o adi ana inceste o ta la bana oboti makila inceste o ta la lobia bana no yaya olela na kati ya motema ya to kosa ba to kosa conscience te conscience ba kosa ngote o kosa conscience te kana ko bota passe boti mo ano 9 mois mais o ba ke mo na ngande na boti eboe na lala na papa yaya de vierge kana donde na obota bana ngabe bana makila inceste Lobby bana ngape ba olalana. Ya nazala sko plus forte. Atana Goldberg. Aussi longtemps na bi ke bana ngaba olalana ka. Na bi. Oh mais on a descendant ya inceste na lala na tata. Donc na bi ke bana ngaba basina mi bali ba olalana ka plus tard. Si qu'on a forte ndeni. C'est que non ko sabino na oza forte. Non ko. On kosa. Alors exact. Bino baba mito boya okosa ya. Boya okosa biso te na nyamanzanza. Ba bibisi video na ngama osepe ya 2017 ba mona ngana osomba ya ba bijou na zando. Ya ba le passer na biso ndi ya ba présent na ba présent na. Mais quand nous osomba na bien ko lo tolo belon ko tuté. Sarah et puis ba bijou na to ngana na ngozela no nene ya. Ba bijou o ngana na ngo. Nana tino la tonte pona la kisa. Olobi ke ngana vanda na Belgique na somba ba bijou na Dubai mama na banda na ebi moti wana Belgique ba bijou banda na ebi no inane kokite siko nga déjà ça fait plus de inane na somba ba bijou kamara na ngana Dubai siko ngana za komate ngana za complexe ki oluka moti ona yeba kite na keka ko luke lokwa yenda te ka bijou yemo na poto na somba ka no onana kamara na Dubai asomba bongo tipa ka somba papa papa Aziza. Yemo mundi ba bijou na uta Dubai. Siko ngana na kamera na Dubai. Je préfère na tinda mbongo. Ba sombela nga penza na ba benga ngoni nene ba kara. Ba grossiste ba kara pe ba kara. Je préfère kota kende kote la nga kuna pa papa ona se papa na Papa Aziza. En gros. Siko yebisanga complexe a nini? Ma chérie, yo mo bando bota ma bando zaster non c'est ça ta fête anniversaire ya yo moti. Est-ce que la date anniversaire? Nano sali sake. Siko ngaba mbongo na e ba bijou oyo sangiso chana kingo ma chérie e ba anniversaire na nga. On a peso peka somo ka ba bijou na olata anniversaire ya mwana. Oh, tinga na bando lota anniversaire mwana na salele te pona somba chenette na koma na ngo set na lakisa mokili ya complexe anniversaire na ko kate. Sara lata bijou yo moko lata ngola bisote. Lata moko kate. Biso na poto bato ba bomba mbongo na bijou te na poto ba bomba mbongo na bank.
bijou so muta sombi bijou exemple ami sepelisa lata bino na kini bosomba pona bomba mbongo po ba bank akini malonga te biso a bank malonga soko bombi mbongo no okokende kozwa OK lata la bijou na yo moko mi fedelo kwa industriel fedelo kwa ni lata okolata wala kingo ya biso te. Na 2021 na anniversaire na tala chaîne na mukie na lata betango na internet tala kombo na posta kango tala eza kutu orte mais tala prix nango 40 mpaka toboyi fedelo omona chaîne na kana kingo ya basonia badidi eza orte mais tala prix nango naza nango depuis 2020 na lata on anniversaire na 2021 na ozonga sous le nom bandelo poste oza nango te yaya wana eloko to tikala olato za classe ne bato balataka ke classe olati lo lito imo ya simple cheneta simple olati ata mwa chemise a simple ndenga ata na lati na émission mwa bras cassé obimi wow yo na vina obima wow te yaya ta yo moko oyebi wow te na mozaka na mbongo moza femme d'affaires wow entrepreneur oteka ba perruque nano vandisa perruque tendenga na vandisa ki na Zenith Pasteur Mike ki o sentir que perruque a moins cher mais ndenge vandeli classe na business class kuna bolisa perruque te ba lisa rezarate na business mama business class entrepreneur yo vin biso to récupérer biso vinoté e bon na zenene ya na business na bambongo nyoso zo na mumbongo yaya okyo misombela sac ate Versace te ponga na basaki kutu na defa ya majaki ye muta kosa biso kavali nzoka ndela la bango za $18 fola teka ba robe de kango te nga somba na basaka cher te so moninga na saka cher ya Vuitton de yanga ponga pe na krakande Vuitton na sepela na bakuba vision ope ba bijo minene e rina soute mais so moninga na saki o ya Gucci au moins na saki ya Versace c'est on a expliqué au pomona au moins ndena ki comme ça papa veut na 4e mois saka na Versace amkena meme saka batu ya ani dembo o defaki na defa ya ani dembo moto samba Versace ye moku na memite na leleli ya bienga saka Chanel on a la tête na moyer na la tête ba joki ba rose wana ya batu ya mama ya na Suisse ngai mbongo na nga to ba relation na ngai ya na koma na nga via Versace no bite loko na ndozwa te na koma ozwa olena la taka ba chemise ba Giselle balata ba kabelinga ekokanga te na mapekele kinga na mapeka minene na bandola tape ya taille na nga yaya en vie une seule fois na place na somba bijou ya na bimisi na nga 1300 na nga ki masombe nga chemise à Versace na pantalon na nga 700 et c'est 2000 et mbongo bijou la taille na re na Genève wana 2000 mbongo bijou ça comptait kabelo wana 900 et c'est pas joli kabelo so na cosmo c'est pas joli kabelo wana na chaki na mtu 900 euros donc na telemaki na longola ka basket na ngeza na ya kala ndena telemaki wana sac pe na meme ya Vuitton ya kala ndena teleme wana 4000 euros ma chérie mbongo bijou oyo lati menga lati na mukolo moko et koti garde-robe mais yo bando tambo na bijou wana vino mobimbo lali na hotel olali ochango na caleçon olamuki osa live oche na soutien zo banga Diego Aiba ngai te nga na lati na leki donc on a ba délire monté toi na ngote na kokoma na ngate na ba bijou 10 pona sepeliso te on a ngo 6 chaînettes eza yanga na lata ngo moko pe na classe ngo classement pona ezala ni babenga ngo ni pona za classe non là ton mu pikuti na bima kwa kizengi nde yo lata bon lo kwa kizengi mongol tenga lata classe on a tenga za na ndako na ba robe talanga na ba émission na bandi ba émission mona ke non lata classe so na lati chemise esengi chaînette ezalate non lata chaînette te non yo lata te misatu mi bale pona laksa mokilika na ngo 4 te so chaînette esimba te ne lambana na kolata te don afia matalana me ya classe ok ça c'est bon. Bon, to tika biso comme na maso na biso. Nga so sali na butu na elobi na 9h, OK? Na Facebook. Mais on est Sarah lelo biso to zela, il faut que tu sois vérité à era. Era ya mama ba era na vilanda la bimisa mo fala ta sengle danga sala na vidéo mama sengle kaka biso ele biso mama era na muziki 100 kg en plein cuiti alors toko
ntomo na mabe biso moko lobi tosombele tono penza lotoko to amela langba angba te pwani okopekisa ye komela etika ya eza basanga na biso bangala ti tolela bokoko edina bagrest sara boka mwa lotoko ndambo toloba mambo na biso ta makambo na biso Bakari oui la baronne na le 29 kuna oui exact banda nakoti Patrick Amere motema ya Amida nalingi na tu okoyino so Amidango botagele biso 1000 visa te Karine kosenga eza te yango 1000 visa ngo aloba yo atinda mbongo atindi te alinga te tobalukela ye 1000 botagele biso 1000 nzambe na ngai na bulinga panda yanga na Patrick ekomaka likamuke batie bavideo na journée mo bakoma publier meliso pe mais na journée mo bakoma publier 30 vidéos